félicitations les Patrick Kaboroni na Maranatha nous on peut passer de loja sika là tu vas au stade autour nie fulango. Très bien. Maranatha yolobaki yokoya na yo Maranatha. Voilà ba chanson c'est que zoya. Voilà ils auront un hymne national à Marseille. Maranatha fait le c'est Maranatha musique à Congo. Succès, savoir-faire. Très bien. Le stade à mon pépé oyo ya ferré ezati. Micro. Gaulois aza mélomane moko matière. Gaulois a peuple moko matière. Banani ba combattre concert. Tous na bato ba combattre concert. Ba panneau yango no ba pandi ba panneau. Faire aza n'importe qui te. Faire aza n'importe quoi te. Très bien. Faire toujours le roi cuivre, toujours le roi diamant, toujours le roi coltan. C'est vrai. Donc très bien. On est compliqué faire rigoler na mboko ya zate. To beta martiro du bonnet en forme na ndenga mabe. C'était quoi en fait premier salamay pour la lettre on est. Ça bato mité maman bien on a biso isaka bato mité maman bien tout ça c'est Fali. C'est qui? Fali Ipupa. Azobanga nini. Fallait raisonner arena, à raisonner masamba débat, on a bien beau salité, et bien beau coton. Il fallait sali au faire un ça là. Abeti Marty Bosso na bino, abeti Bercy Bosso na bino, azobeta masamba débat liboso na bino, abeta New Arena liboso na bino tout ça. Musique mabe, ya beta po biso to rekocha. Mais bino wo beta kana sima. Bonsoir après, bon salara après, moi te fallait tika bino. Moi na suka lia mingi. Moi na suka lia. Moi na suka. Alia mingi ko. OK. Ça fallait abeta ki stade ya malonga te. Avant 1h30. Première génération, la génération na bino au c'est lui qui bon génération c'était donc bakangi faire obekate. Liverpool. Alors tu dans même mission c'est ça comme la génération, mon frère. Na génération na bango. Génération na bango sur Nico. Sur beti liboso sali nini chaman. On a le balanga vérité. Wera tanga betaka. Jiba beta na sima. Est-ce que batonga baloba ke jiba mtabeta liboso? Ezaki imbécilité. Ezaki imbécilité bato fali bana ngo ce sont des imbéciles. Non la vérité. Fali na robeta na ba liboso sara berre. Tiro. Je serai ni fala sala. Asala berre rebelle, abeta musique ya malonga te, asala plein oyo tozela te. Fali azobima bato bima na stade vrai faut image a été. Mon autre stade de ton le 24 juin. Diaspora ba oya ebele na ndenga mabe. Très bien. Au stade eza muke na niveau ya faire rigola. Très bien. La qualité musique. Ya botsanga comme na bouchon. Eza na mesure à bouchon popo mulanga masanga. On contredit biso na stade azate. Tu es sûr? Na oza si etende na yebi capacité ya faire cher de poule. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu banaki bana braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko. Toza 5 minutes ya mai atuni talalo bansa mutema toko koma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place Lazare tiomo na presse to pasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie mena panika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso
apema na kimia. Bana Poto, venez voir Toronto City VIP Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Et le plaisir est partagé, mesdames et messieurs. Nous sommes 13h de Kinshasa. Nous sommes là pour vous donner des précisions par rapport à concert à l'artiste Fergola. Vous voyez, nous sommes au bel et bien à Katia Stade Martyrs. On va parler avec Liverpool. Niveau ni Fergola a commis la promotion. Il y a concert autour de la part dans le monde entier. C'est 24 juin. Le concert est bel et bien confirmé. Je dis un grand merci à notre équipe et la compagnie. Merci beaucoup à vous, Sarif Mbala de la caméra. Merci aussi à vous, notre directeur Elsa Bijon Pandou. Merci pour la confiance. Merci à notre futur boss Alain Dele. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Mes condoléances à vous, Natacha Gola, Pedro Moana. Courage à toi, on est ensemble avec vous. Merci à vous, le professeur Prince Baraka, qui me suit depuis sa résidence. Nous sommes là avec Liverpool. On parle avec lui de savoir Fergola, un remake sur qui encore l'artiste Fergola, procédé à Marty, remise et reprise. Oh, jusqu'à là, nous avons salamité et jusqu'à comme on a un certain chroniqueur qui compliqué pour la mission dans Stade Martyrs. On va prendre des précisions avec Liverpool de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans le dossier. Il y a Stade Martyrs, il y a artiste Fergola Liverpool. Au cours d'entraînement, on va parler avec ce monsieur. Il est là pour nous donner des précisions. Nous sommes dans quel niveau des concerts des Stade Martyrs? Je dis bonjour Liverpool. Bonjour Amiral Chamala. Bonne santé. Santé Pepele. Santé Benakito Ronangola Nzambi. Nzamba obatela biso. Voilà. Toujours mode stade, toujours Mama Kassa Nzambe. Tout que le kitoko po. Rendez-vous le 24 juin, rendez-vous le 24 juin, muto zangate. Si vous m'avez dit que mabela fumukimbango mabela bakoko na benga mabela bakoko. Oh mabela bakoko. La misère bouchon. Bokeba bokata mamitu ici. C'est la vie. Là-bas Dabasila. C'est le passé. Au Beta Stade, au Loba, au Sala Plein, c'est le passé. Rendez-vous à mon Stade de Martyrs le 24 juin. Ferrego la rechauffer. Ah, tout le monde. Tout boucango. Liverpool zo bangate. Non, bangani papa Stade de Martyrs au Ferrego la à Sala déjà ah tango Sala déjà Kamani. Mais on a Sala à l'époque na ba ensemble mais concert est moko privé. Abetango yé moko déjà à cinquantenaire. Abetango yé moko na matanga papa Tshisekedi. Vous aurez bientôt sur la peine calme parce qu'il y a des questions photos sur ma précision. Voilà. Bagaulois, combattantes, sniper, tout de Ferrego là. Rendez-vous le 24 juin. Papa Hervé, bon séjour à Kinshasa. Toujours idéologie à Banabovan. Très bien. Toujours idéologie à quartier Jérusalem, quartier Jésus à Kotara, maman va attendre la mandala là. Yemo Ferrego la Maranatha, on a béni Maranatha. Très bien. Maranatha yo lobaki yokoya na yo. Maranatha. On a pas chance c'est que ça. On a zaran zamba hymne national à Martyrs. Maranatha Ferrego la c'est Maranatha musique à Congo. Ferrego la apparaître dans mon peuple Sika, apparaître dans idéologie Sika. Rendez-vous le 24 juin. Bana Kisasa Mubimba Moamba Tchangu Lukunga Funa Tokutana awa biso tous le 24 juin tozawa to pese la masolo chamala mon stade to bango za mesure à bouchon et à pambate stade za mesure à bouchon et à pambate voilà pour faire rigolo beta kao en ninga mabe nous to contribuer biso à zate nous to loba à zate la question moké Liverpool. Mesdames et messieurs, nous sommes là au Stade des Martyrs. On va parler avec ce monsieur de tout sauf rien par rapport à toute question. Liverpool, le lot de ce monde n'a pas fait rigolo là, c'est quoi le problème avec l'artiste? Succès. Micro. Succès, savoir-faire. Faire rigolo succès na yeba beta ba stade, na biso ke ba beta ba stade. Même ba vene biso ka ba beta ba stade. Très bien. Mais stade amu pepe oyo ya faire ezate. Stade à faire ezana mu pepe. Très bien. Stade de Betama, Wenge Maison Mère, Wenge BCBG, Viva la musique, Quartier Latin, Victoria Leison, Bébé Chanda, même au Pepe, Oye Salate. Du jour au jour, à ton état stade de Botama, félicitations les patrons Kaboroni na Maranatha, nous ne pouvons pas se rédiger Sika, l'action du stade de Nié Foulang. Dans le Bagola, monsieur Bazo Panza Bapano, beaucoup c'est la Warrior. Ah, papa. Gaulois, peuple. Micro. Gaulois, Aza Meloman Moro Matir. Gaulois, peuple Moro Matir. Gaulois, tout ça, tu as une maturité Moro à haut niveau. Très bien. Tu as une maturité Moro élevée. Bah, jaloux, bah, c'est belé. Bah, combattre concert. Banani va combattre concert. Oui, bien que va combattre concert, on a dit que tous les bateaux vont combattre concert. Ba panneau, on a dit ba pandi ba panneau. Est-ce que le basu Gaulois au papa Hervé Mbongo et Bimi pour na ba panneau. Allez Gaulois qui soit pandi panneau. Hein frère.
mbongo ebimi pour na panneau allez gaulois qui soit appendi panneau tout sur la bien ba panneau on ezo coûter mbongo belé papa hervé tout coûte ba problème azali en 2022 ari na prison boyebi to perdre mission na biso mbongo ebimi to misi su mbongo pour na ba panneau un individu ba imbécile imbécile quoi nani ba imbécile toyebi moto atinda ka bato toyebi moto a salake tozala mal interrogé. Très bien. Mal interrogé, ça veut dire que tu as fait gola au Abisso à Congo, faire à n'importe qui, faire à n'importe quoi. Faire c'est un lait, il y a patrimoine national en beaucoup. Très bien. Faire toujours le roi cuivre, toujours le roi diamant, toujours le roi coltan. C'est vrai. Donc dans des toits en beaucoup, oui, tout ça là bien. Faire à le roi congolais, le roi père au Kende, le roi Bissotou. Le bali compliqué ba congolais na mboka na bango. Très bien. Donc to compliqué faire gola na mboko ya zate. To beta martiro di bonne en forme na ndenga mabe. Liverpool to fa na muke na dossier compliqué bateau. Jusque là on voit il y a difficulté à presse monsieur bazobo ya ba côté est-ce que faire gola jusque là a silisi ba dossier tout na stade des martyrs. Bon boy ba kota tendeni bino presse ya Kisasa presse ya Congo bosa musala bien te yo ba boy bino bokota bosa musala bien te ba osala musala bien te bozo na tien bino to en général to en général oli mutu te bosa musala bien to musala bien te ndenge nini ba pesi ba to accepter na bozo mona na ba mission bozo na na bato bozo na ba trouble bona ba désordre entre bino ba journaliste c'est vrai oui ngana la vérité yo la vérité les sniper na congolais faire la auto que de Côte d'Ivoire omoni niveau ya musala ba ivre ba sali batali pétain muto to za matanga batali na ba question batali na makambo asola et mi normal parce que bino ba congolais bo ya ma musicien na TV bo memba la moko na ba polémique inutile vous les journalistes bo linga bo ngata musu bo faire na muto ba sola raté ko fina muto ba sola raté mais bo zo ba question ya mutu wana oyo ba sola raté na ko fina faire bo poser yango faire soit tout ni mutana mamba faire ok na faire ndé donc question ça là non il ne pose à moi sagesse comment go beaucoup répondre avec beaucoup de sagesse na yo mongo boyi da Liverpool à 100% faire gola voilà na batu na lingaka ce sont tout ni mutu question mo be yo mo nga mo be imbécile ba individu imbécile ben individu c'est que logo yango ba les autres c'est pas tout tu gérer les gens bien imbécile ben individu imbécile ya ko finga et ça bien te Liverpool imbécile ya ko finga te individu ya ko finga te Congo ba mesani trop na makambo très bien na combattant na sniper na ambassadeur ba gaulois na gaulois na gaulois moko qui valait 100 000 gaulois 100 000 gaulois est égal à 1 million de warions donc dès na pesé donc na ko bunda na 1 million de warions donc na 100 000 gaulois ba warions ba kota 1 million chenga donc naza kilo na combattant tant au monde anga boye ça va nous monter tu es na stade côté ce n'est pas donner n'importe qui ce n'est pas donner mututu ba côté stade très bien je tellement que toi puissant promotion ezali bo kata babashi po ba komi ko menacer ba gaulois ba komi ko menacer ba gaulois na nzela sur la type pour la faire kasi nga yo pe Liverpool les combattants na ola na pour la faire ya rasko poussana ba mo menacer ba gaulois ba mo passer eza ba mo menacer ba gaulois ba komi ko pasola ba pano to moni ba pano to moni ba pasola ba komi ko pasola ba pano ba komi lisusu ko kata babashi na biso na wileri to chaki so 4 basha bakati yango ki motema binano nano sama mabongo ba imboka ba ileta la police FARDC garde républicaine soki bomoni mutu atabana quartier so moni mutu apusani kota basha fere en tout cas bobenga biso numéro nanga plus 143 89 13 22 176 plus 143 89 13 22 176 on les a numéro nanga 176 à la fin wanande bato ba okata babashi bato bazo pasola ba pano toye bana bango po mboka eza ya biso tout to on a droit to ba congolais to on a droit faire on a droit biso ba gaulois bato tout ba beta fali a beta to simba elo ka falite wenge beta to simbelo ka falite mais to mona ba bandero la concert falipe le mona banzela ba tipe na bukaton ki tie diembela zaka ba gaulois ba sala jamais on les a ba gaulois te eza ba gaulois te eza ba bon o ba kati ba pano bo ebini les a ba wario pene mona na ki bango nde ba lingi te faire beta ba créer biso makambo le 24 juin Rambo Vendôme to beti da Rambo na Vendôme to là to Rambo Vendôme Jakisha commando Fedam ngamo na frapper bango to lettre la lettre moko bimi to compliquer lettre wana
allez beaucoup misco tous on a moqué na dossier à lettre donc parce que c'est important et compliqué moi ba tout lettre bimi administration marché ba travaux faut ba ça la conseil zalaté mais tout monde qui ba CG ba Koti ba Blaise Polo ba Koti ba Tracy les ba petit message un peu confirmation sur une conseil zali c'était quoi en fait premier salama pour la lettre on est bima ça ba to mité maman bien on a biso ça kaka ba to mité maman tout ça c'est Fally c'est qui Fally Ipupa azobanga nini fallait raisonner arena a raisonner masamba débat on a bino bo salité et bino bo koto nini fallait sali o faire ko salaki abeti Martin Bosso na bino abeti Bercy Bosso na bino azobeta masamba débat liboso na bino abeta new arena liboso na bino tout ça musique mabe ya beta po biso to ko jango mais bino bo beta kana sima Bosso après bo sala après mote fallait tika bino mwana suka lia mingi mwana suka alia mingi ko OK. Ça fallait abetaki stade ya malonga te. Ya malonga plein à craquer. Musique à kitoko, public ezoemba. Frère, bien on ba bino journaliste bo sa mama mabe. Te to solo ba vérité o ya salaki. Soto le belo muninga salaki ko mabe munde ko na ngai. Fallait abeta stade na ye avant 1h30. Première génération na bino o c'est lui. C'est le côté bon génération stade on ba kangi faire abeta te. Liverpool ba bongo. Alors tika na mission aussi. Ezali ka mali génération, mon frère. Na génération na bango. Génération na bango sur Nico. Sur beti liboso sali nini chamala. Ndeko na ngai yebi martiro banda ba vérité ba beta ba weji ba beta wera na jibeton ba betara histoire à martir à concert to bosana ngo quand même de ba vérité makambo ezaka bato fali mbalo bango ponga lo bana vérité wera tonga betaka jiba betana sima est-ce que bato wera balo ba ke jibe mto beteli boso ezaki imbécilité ezaki imbécilité bato fali bana ngo ce sont des imbéciles ngalo ba vérité Liverpool wele biso makambo fali mto beteli boso baza ba imbécile obeta liboso obeta na sima pesande makambo etika la libela faire que betara live moko na Côte d'Ivoire live moko na Côte d'Ivoire très bien congolais no so génération faire que no beta na Côte d'Ivoire nanu mise mota konga beta live ya bongo y compris maître Gims papa mba beta ba live ça mon ba Côte d'Ivoire la génération faire rigola très bien muta beta live ya bongo azate y compris maître Gims OK to zongi bango ba ivoirien ba pesi faire trophée de mérite a commis citoyen d'honneur ya Afrique c'est là tout monde qui ont mutuna beta live bongo te na Côte d'Ivoire faire gola tanga mati na Côte d'Ivoire bini ici c'est la rumba congolaise très bien a s'imposer na musique ya Congo na mboka bapaya très bien aucun musicien congolais génération na ye a s'imposer mais on peut dans le but fallait la génération na betaki Marcel Bosso yo contredinga moi est-ce que le la génération fait abeti live yo moko ta beta na Côte d'Ivoire c'est tout à fait normal ma bebo sala ke fallait abeta Marcel Bosso ce qu'on a et sali nini et voilà na oto bisa OK botika eloko oyo ke fallait abeti liboso fallait na robeta na ba liboso sara berre quelle erreur abetaki liboso awa na stade de Martyrs asala berre rebelle abeta musique ya malonga te asala plein oyo tozela te fali azobima bato bima na stade vrai faut image ate quartier la te ba mata bato bima na stade a présenter disque d'or ne bato bima na stade so biso faire to linge za la bongo te OK maintenant bato nous ba côté depuis 7h parce que moi fatigué zalaki il a eu beaucoup de temps ya ko vendre na akobima ta 29 c'est tout à fait normal pardon bino bo côté la bango te to solo là te na moi eti il a ndamo journaliste bo côté la bango beaucoup à 7h beaucoup à 8h beaucoup à 10h ceux qui ont la bonne musique muto patientage de la 23h là c'est vrai wenge ba beta awa biso ndula wenge to kota 12h to zonga 23h très bien pour la bolingo ya wenge voilà wenge le 30 juin ouais le 30 juin biso ndé to zaboué biso ba kolwa to tie mot d'ordre 12h stade de Tongi mot d'ordre stade de Tongi à 12h le 24 juin diaspora ba ya ebelé na ndenga mabe très bien au stade eza muké na niveau ya Ferregola très bien na qualité musique ya botsanga comme na bouchon eza na musique à bouchon popo mulangi masanga nyonso tout qualité ya musique à Ferre na succès au faire à sala depuis banda carrière né depuis 94 ti 2023 to 24 très bien muto contredit biso na stade azate tu es sûr na oza tende na yebi capacité ya faire cher de poule très bien ba benga satellite ba asala ma danger donc boya boyoka banda mais banda wenge 4x4 ti dynastie volume 1 volume 2 très bien et ça donc ndeto na stade de Martyrs Gaulois 12h to ça biso tozo beta pona ko corriger bato ba betaki la génération na biso OK yango to lobi félicitations ennemi de la culture congolaise au to benga Fally
Hein? Ennemi de la culture congolaise. Fallait aimer la culture Oui, congolaise. abetaka ni liboso affaire pour faire un corriger. Bango na sepeli makasi. Na ko mambo moto mambo esili de besili. O betaki liboso, beta liboso, beta betaka liboso, faire betaka na sima pour na corriger. Pour corriger pour faire azane écriture ya musique ya Congo. Tozonga moi sima. Ya omona à Côte d'Ivoire ba pese trophée de mérite en Afrique. Là tout le monde na Boaké na Kinshasa. Na Kinshasa nde to abo ça ko contredire biso na ville ya Kinshasa na live. Siko na ndenga ba jeune. Ba 20 ans ba live va danger ba vie Kofi ba vie JB. Exact on a toyoka ngo. Tout ça va pour na papa Hervé 100% faire rigolo ba golo ba tout olinga faire rigolo rendez-vous 12h. 12h. Stade étonné. Au sniper na bino na raté. Porte droite ay fond main ba porter ma. Billet to tient na biso à 3000. Voilà. Parce que 500 likolo ya ba l'équipe ba l'équipe a faire la musique. Il fallait qu'à faire retirer. On va mettre avant faire. Qui avant on a basala. Il y a un problème Robert avant qu'on bande. C'est qu'on bande ça passe. Qu'on bande ça passe. Pour affronter situation. Toi sous qui sera moto ça passe. Les motos sous qui sera ba idée. Atala qui a fixé. Azuba idée azuba précaution encore bon ça. Bateau yo ba leka liboso na yo. Ba pesa ko idée té. Nini yo so idée. Donc sous ça likambango bien. Donc ndetolo ba boye. Rendez-vous le 24 juin. Biso to ko saté. Biso to beta musique au lelo. Togo banda tala na faire tala le patron nyama akoya no papa taboulé micro Liverpool akoya papa taboulé akoya papa pepe kala akoya papa madilu qui ça c'est ce que lingi bongo muta ça spectacle ba boisate na frappe maka uza ça Nicolas ça tout na awulu na mbonda na aimé na mbonda to na best créateur na tubidu mona kongo ça to gipe kunzala zonga etali biso te soka kozonga zonga wana binote etali biso na nini bon balongola nini ngama mona silikaka ngana yoki aza misa fait ya kozonga ça fait quoi na ngai na ba débat na wanza ba mais ça misa na bino na bi Liverpool azo era bata nzazo linga zonga pas faire pourquoi osilika grand frère nanga garçon plaisir ça faut so garçon plaisir soit légina kifi wanza misa na bino faire mtabi misa ngalo ba toujours ya simbi media ataka pour na concert par rapport animation ngana lo bla mamna biso sko ya garçon orchestre on a des informations à Zolinga Zone. Et talinga ité papa to so stade de Martyr 12h to côté. Garçon plaisir. 12h to côté assistant mo continent nga zo talanga ne na solo. 12h to côté stade. Voilà. 12h biso côté stade, live est obligé meilleur live version 2023-2024. Vous vous devez être version 2023-2024. Et voilà, merci beaucoup Liverpool, on va vous la cette émission. Il est là Liverpool. On va parler aussi des ventes des billets. Jusque-là, on va précision tes billets. Est-ce que vous avez un système de faire qui va hériter la station to vendre ses billets à faire et zawapi vendre ses billets. Il y a stade de marché va vendre ta billet. Vendre ta billet. Bientôt. Ah ouais, déjà peu n'engagez tout qui débrouille. Bah congolais bah mettez à ma billet. Tout cela bien. Moi dans ma panneau déjà n'engagez d'abord. La panneau sur matin. Parce que sur le lot ce que moi t'as joué billet. Au moins il y aura problème na la team Wata. Ils ont dit. Bah somba bah billet. Avant. Bomba bah billet. Voilà. Et bimisa bango bana miki so tellement que le padre c'est un grand azana un niveau papa Emba la musique ya Congo na papa Taboulé na papa Luambo na papa Lutumba voilà biso tu nga una bisaki ba continue biso ya jet set toko banda côté ka billet ata ba les 15 ba les 20 le 15 juin mutu to za na billet na maboko pour se ressembler que concert ça dans 2 semaines voilà pour timba mon concert voilà bato mitema mabe baza trop bazo bebisa mamba les padres bazo banga esomba mavamba bato ba kosomba moto kotumba kokata frère ya ko banga mutu te na musique ya Congo oyo tango faire ça succès bato ane belé ba ça succès te très bien lelo azaka na succès garda bandi na ye so koti lelo na TikTok Facebook Instagram on comprend que faire render leader en musique à Congo actuellement ça va félicitations à Kitoko Sikonde toi boy papa vende numéro 1 voilà na zongi na longoli mambo na to postado de ko tonda to bukango live à Kitoko bonne chance à l'artiste voilà ça va lelo toye tant on va faire numéro 1 Siko voilà numéro 1 par rapport à quoi numéro 1 papa il m'a numéro 1 à voix bon fait beaucoup la numéro 1 à mambo baché papa il m'a numéro 1 Afrique na voix faire numéro 1 à voix numéro 1 à voix quand si vendre musique si on m'a fait temps à Côte d'Ivoire ici c'est la rumba congolaise muto sala ngote très bien ici c'est la rumba congolaise donc on a go mettre musique ya Congo voilà à représenter Mboka à représenter Congo donc ndeto so la boye rendez-vous le 24 juin. Pour na billet bientôt là. Billet déjà on va coin tout au va continuer ba loba. Voilà. Billet na biso na 3000 francs,
VIP $100. VIP $100. $5 pour nous battre sur streaming. Battre au Canada, Bangladesh, Thaïlande, Japon, Corée du Nord, Corée du Sud. Très bien. Pays on a Madagascar, Mauritanie, Mali, bateau on a chance à royauté. Très bien, très bien. Et où est-ce que ça live bon sans gratinage. On est en Côte d'Ivoire. On n'est pas peur voir yemba n'est botan la bandako. Félicitations. Mingi on le bapena et belé ça mais rendez-vous le 24 juin. Ba panon na biso ndé na biso ba imboka ke so momoni muta toucher nga na kanda le biso ke deux banderoles to tchaki awa. Alongolion. Ba kati yango nako. OK. Ezana wuleri kabinda ba konzibino mo bomona. Gaulois a peuple mo biso to ba peuple. Très bien. To ba melomane te mais to ba peuple. To ba peuple mo matir. Ba okata ba banderole bazo pasola. Babash na biso tchina ba pano. Nzambe a confondre bino. O tu bo sa pona papa veya Maranatha. Maranatha déjà ina mpepa sika ayeko apparaître la nouvelle idéologie. Liverpool, on va chuter avec vous dernière question. Votre frère Bersimona Akimi Pawata na Paris. Vous avez ma solo ya mwana wana mwana mitobo. Aza mwana zalaka pa na bisote. Voilà. Azara pa na bisote ngalo ba vérité. Tant on les gars une émission mwana wana ya PD no litambo. Ba PD. Litambo PD. C'est un PD to solo opposé na question pardon tika na loba. D'accord. Tant on les gars une émission mwana wana noli. Ezalaki sous ordre ya bureau na bango. Très bien. Pour vu que noli wana za muto créer ba problème na ka ba golo. Là c'est vrai. Vous vu que Berset créer ba problème na ka ba golo. Tant bureau ya héritier ba que Berset so leka. Il fallait pas pékisa. Baba to mitima mabe. Do ba tiki ale. Ba kepe poto ba sale loroté. Te ba beti des concerts. Ya malonga te. Ba kina studio enregistrement. Ba poto na tu yango te to linga. Mais faire un voyage mission kala ba de 10 ans. Faire un orchestre. Première été félicitations to za to bosser papa Hervé orchestre ya kitoko. On met ande kitoko. On voyage na ba musicien. Ba kende robeta wapi. Abeti na Orléans. Papa. Rendez-vous le 24 juin. Rendez-vous le 24 juin stade de Martyrs au Bukango. Rendez-vous le 24 juin muto akimate. Bato ba tension bo bima déjà. Bato ko ya malade ndeke, bato bozara bo lela so wane le pas yemba, biso mto akufa na charme. To beta concert wa Michael Jackson ba beta na ba stade. Donc mto akufa na charme, mto a piqué Chris na charme, na voix ya faire rigola. Pour ça chanteur de charme. Awa biso za rumba congolaise, biso za rumba ya Congo. Pour roi ya rumba za moko sikoyo. Mto a contredit biso te 12h tous les Gaulois to kutani awa. Merci na assistance à Garçon Plaisir. Hein. Merci na bureau tout. Ndenge Moussale qui Kitoko nga bara toujours combattu, jamais abattu. Voilà. Tant il aura tendance, félicitations Moussala Kitoko, Maël Belé côté poto, ya Simbi Communication, Nyon sur Afrique na Kinshasa, batutu bolinga biso, Bera de Prince des Amunda, moi na maman Dorothée Ferrena papa sous le Bangala na Suisse, ya Dadan Gwaba na oncle, na mon arrivé général fils Kelele na Kinshasa déjà mobilisé ba golo ya Tchango, mboka ba Garçon Plaisir. Semaine wana pe bana changu to linga pena ke neti nga combattant na bino leke Garçon Plaisir to kita wana na Garçon Plaisir na kata changu bon mona biso moko na Garçon Plaisir to nga to chango lelo mais to pousser ngo poto ça peut contact to na temps ya Garçon Plaisir to na Garçon Plaisir na kata changu voilà to sana e banda quartier 1 boyi ba maele na biso to tabu mele to sa maele ko le kabino to banda quartier 1 Kimbuta ti aéroport pour nous sensibiliser tous les Gaulois bana changu faire gola za bino bana moamba bana lukunga bana funa rendez-vous le 24 juin bokengela ba pano na bino opération Matissa banderole na yo opération lata polo faire le golanga opération somba polo pesa bato ba somba bato mbongo bo somba ba polo kitoko yango ezana ngona folar plus de 143 89 13 22 176 na bato boluka ba polo bo contacter numéro na nga bozo ba polo kitoko elemba fa ici basa ba soda bana ba soda ba mama ba soda na bandeko ba soda rendez-vous le 24 juin ba kanyo sont tout kan tchatch kan seta kan kokolo kan lufungula kan loano kan badading kan mabaya kan kabila rendez-vous le 24 juin dédicace a été ba golo tout kutalaka le 24 juin tout kutalaka le 24 juin le 24 juin biso tout tous à la vraiment mobile 7h 8h 9h 10h 11h 12h Tony Stade merci Amiral Chamala on est ensemble ninge to kutani pour notre panza. Merci, de bonnes choses. Et voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission-là. C'était Liverpool, l'image valable de l'artiste Ferregola. J'espère qu'il y a besoin de précision par rapport à concert autour de là, ce 24 juin au Stade de Martyrs. Le concert est bel et bien confirmé. Donc, tous les Gaulois, sensibilisez-vous. Concert à Ferregola, les allez au fond de la porte, à partir de 8h déjà. Donc, ça va rentrer dans je dis un grand merci à notre équipe pour être accompagnée. Merci beaucoup à vous. Ça arrive Mbala derrière la caméra. Merci à vous, notre directeur Jordan Panzou.
notre boss Alain de le futur honorable. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent. Je dis un grand merci à vous, Wasson Tchétché Africa, qui me suit depuis Paris. Merci à mon vieux Odilo Mampouya, boutique exemplaire à suivre. Mes condoléances à vous, Natacha Gola, courage, Koufeli Moana, Nzama pour assister. On se retrouve à la prochaine, mon pour d'autres invités. Abonnez-vous, suivez-moi sur votre chaîne Nouvelle Tendance. Au revoir et à la prochaine. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtunyo soja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola.